Cynthia Kapasha alobi na kipekapeka comédien na biso oyebi ke basirnomanga kombo ya kipekapeka azongisi oh bien eza malamu mingi nayebaki te mokili yango en tout cas eza vraiment elengi olukaka makambo okozwa non otunaka baquestion okozwa réponse ezali mosala bajournaliste. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Cynthia Kapasha alobi na kipekapeka comédien na biso oyebi ke basirnomanga kombo ya kipekapeka azongisi oh bien eza malamu mingi nayebaki te mokili yango en tout cas eza vraiment elengi olukaka makambo okozwa non otunaka baquestion okozwa réponse ezali mosala bajournaliste mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandolete mbote bato balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote basainte Honoré, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo bandeko na nga Cynthia Kapasha comme surprise tondimaki te ngai nandimaki te ke kombo na ye vraiment ebanda kozala kipekapeka oyo ya comédien mais namoni yango na baimage lelo nandimi Cynthia Kapasha akenda esika kipekapeka bon oyo etisi kombo ezalaka kipekapeka nano bakati yango te na mokuse kipekosi eza kaka kipekapeka akoma koyamba kipekapeka na répétition kipekapeka en tout cas azalaki na esengo ya kosakana te amona journaliste ya monene ya kitoko ya bois noir tala poitrine kitoko mpe batalo asimbaka ye alataka kitoko aya wana miso moko lokola ya pongolose aye koyamba ye kipekapeka kata répétition alobi non oyo eza likambo ya basalaire eza likambo mosala te me oyo eza télévision donc mbongo ore biso tofutaka mbongo sikoyo balingi bafutanga mbongo yango wana ye moko Cynthia Kapasha aye batya bakiti babandi kosolola comme surprise alobi bon avant tobanda oyebi bien ngai bapesa ngai kombo kipekapeka ngai Cynthia Kapasha basirnomanga kombo na ye kipekapeka mbala moko alobi oh ya solo mais eza malamu donc ntango kipekapeka alobi ya solo en tout cas eza malamu donc alobi yango na motema moko mpe asepeli makasi parce que alobi mais comment succès na ngai bakende surnommé moto oyo ayebana avanga basala bapublicité sonas aleka na télévision r nyonso barelation makasi orie ngai basurnommé nga kombo na ye mais ye basurnommé kombo na nga hanga kipekapeka yoka succès lokola bayawa na comprendre ntina bayawa nzoka ye moko basi basurnoma ye kombo na nga donc ngai esili ndenge naza boye mbongo emati mais comme Cynthia Kapasha azali professionnel na mosala na ye acomprendre mbala moko
ke kipekapeka oyo azosala aventure te, azosala mpe théâtre te, même maboke, même kopumbwa azopumbwa te, aza mpenza na makolo na mabele oyo eza kipekapeka original. Abandi nani kotuna ye nkombo no ya solo vraiment ezalaka kipekapeka, ya explike ye nkombo na ye oyo azalaka baseki moke wana. Cynthia Kapasi azoprepare technique na bango ya bajournaliste professionnel ndenge nini akokotisa ye biloko wana, sango wana oyo ekoningisa ye tolo to ekoningisa ye motema to ekoningisa ye nzoto ou bien cerveau. Alobi bon na prepare po oyo sango oyo nga kutu naza kipekapeka ya kopi me ndenge osalaka nga pasi bongo sikoyo ye kipekapeka original nalingi nayebisa ye ntina nini bapesanga nkombo wana po ye akomprendre yango ndenge mosusu. Donc ngai Cynthia Kapasi comme professionnel en tout cas fona memango na ndenge ya ba professionnel. Cynthia Kapasi mbala moko alobi esalaka yo ndenge nini ntango omonaka bato na mokili oyo basurnomme ye kombo. Donc basurnomme ye kombo oyo ya motu moko par exemple aza na défaut, bazwi komba motu wana basurnomme ye mbala moko kipekapeka original a comprendre ke question. Donc soki basurnoma Cynthia Kapasi kipekapeka elingi koloba basurnoma ye parce que mpona défaut na nga en tout cas esalaki epasi voire même mongongo oyo aza kolobela ya ye elongwe akomi meme na ndambo ya mongongo ya tani ya mabeki, mongongo ne ekomi ya kozika mwa moke akomi na voix rock. Donc makambo ye kokoma vraiment mbilinga. Cynthia Kapasi comprendre ke tsoki oyo sekoti mais na tant que professionnel aluki moye abongola yango, abongoli masolo yango ebandi kokende sikoyo na équilibre. Nsima nango atuni ye soki abotama te na partir ya masolo sikoyo kipekapeka lokolo eswaki ye alingi lisolo ekende mwa molai mpo bakomprendre ke ye mpe abotama bongo te, aye kobeta lisolo eye kolakisaki ye mpe abotama ne malamu neti moto nyonso na age ya 9 ans nde badouleur wana ebanda ye yango akoma bongo. Mbala moko etouche lisusu Cynthia Kapasi amoni ke en tout cas ndeko na biso azalaki ne bien akamo ye moko. Mais Cynthia Kapasi soki ake kosala émission na kipekapeka ezali pourquoi? Est ezali mpona alakisa bato oyo bapesa ye nkombo wana ndenge bopesanga nkombo esalaka ngai kaka pasi te, mais esalaka mokolo nkombo pasi koleka parce que soki bopesanga nkombo oyo aza na défaut. Bon bien sûr ngai nayebi te soki bapesa ye nkombo surnom wana mpo kipekapeka aza na défaut, mais na ndenge Kapasi ye moko atuneli baquestion ezolakisa malamu ke soki ake kosala émission parce que mpona bapesa ye nkombo ya motu oyo aza na défaut. Yango wana Kapasi ake kosala yango émission to ndenge nini to ake kosala parce que ntango bato ebele bakomona défaut eza na ndeko wana ekotouche mitema ya bato mosusu ndenge ngai mpe etouche nga ntango kipekapeka original abeti lisolo ya vi na ye comme nazali motu, nazali na motema, nazali na makila na mai, en tout cas etouche nga. Sikoyo nayebi te soki Cynthia Kapasi akendaki kosala nango émission po te alakisa biso ke basurnom oyo topesanaka boluka
basirno ndenge akopesa nango parce que soki opesi moto moko ayebana aza na defo ye amonaka mpasi koleka oyo azwi sirno ntango mosusu eza mpona bongo me nga nayebi te nga lokola nalingaka rando sirno nyonso ewuta wapi ekita ntina se emata likolo lokola eza kaka rando nasepelaka nango eloko esalinga kaka sikoyo nzoto mwa malili mpe nazali na pasi mpe na ndeko na biso kipekapeka original parce que modele etushe ye azalaki na rando oyo te lokola aza na rando oyo te azalaki mpe kozela rando oyo te na émission ndenge esalami yango etushe nga me soki ntango barando ezalaki soki nayebaki mpe kipekapeka oyo balobelaka ezalaki ye lokola nabana komona ye te lokola namona ye mpe asalaki émission te nalingaki komwana nga pasi te me lokola sinjaka pasi azwi ene émission amemie na ndenge baprofessionnel nakanisa epesinga kaka émotion te me moto nyonso oyo atali émission wana nakanisa epesi ye mwa émotion epesi ye mwa mawa epesi ye mwa sens ya bomoto mpona ndeko na biso kipekapeka original makambo alobi mbala moko ele moko mpe sinjaka pasi abengi ye lisusu kipekos nayebi te soki ndeko na biso kipekapeka ayebi peke nkombo na ye ou bien ye moko na quartier nkombo ne mpe bakataka yango kipekos me ntango ayoki yango kipekos nayebi te soki akanisi sinjaka pasi moto akati yango lisusu apesi ye wana to ayebi mpenza ke sinjaka pasi apart ndenge babengaki kipekapeka bakataka yango mpe kipekos bon sikoyo mpona likambo oyo atuka nazalaki na mingi te ya koloba eloko nazokoloba kaka bon de toutes les façons merci sinjaka pasi na ndenge osali émission oyo merci mpe na bato oyo basalaka barando oyo bapesaka basirno en tout cas bokontinue kopesa basirno to botika kopesa basirno mpana nga eza kaka rando nga nasepelaka nango kote nyonso ekouta ewuta wapi ekende wapi nasepelaka na rando mabende soki bokomi kobunda bokomi kozokana bokomi kokangisana me soki rando eza kaka ya baimage ya maloba ya baaction ya nyonso ekoya meme makambo oyo nga nalingaka koyoka te meme makambo oyo nga nasepelaka koyoka te to nasepelaka koyoka kosepela koloba en tout cas naza kaka d'accord na rando mais naza sikoyo na solidarité na ndeko na nga kipekapeka original bon sinjaka pasi yo mpoza petit sere na nga mais lokola ondimi sirno na yo ya kipekos kipekapeka kopi en tout cas yo mpe félicitation tikala no kaka na sirno na yo eza kaka ya monde rando en tout cas nazozela obeta bandika bango mpe batindela yo ndika mosusu nga nayoka gu ya rando nasukisi awa otikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.